congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza ebele ya kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipuma. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à maman Emeline Zemba balobi motema ya batu ya tous pepele ya mbetolo. Merci beaucoup à Malolo Lori c'est la Congolia. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Apocalypse Bella. Merci encore à Yawili Mouchenia na santé qui vraiment merci beaucoup mon vieux. De Togara depuis na ngena na bango likolo jusque là bazo luka ba interprète bazo benga ba crédit so kata bazo soite on azo benga bango ka ba muswamba what is the to shikot yango ezo compliqué bango pour ba pousser grosse mouli na plateau nanga nazanga mon côté naza vraiment na invité nanga Ronaldinho tozane vraiment le loto beta masolo ka ndenge zalaka. Quant à moi déjà je dis bonsoir Ronaldinho. Bonsoir à la grosse moulure. Ok, merci beaucoup Ronaldinho. Moi Emonayo na batunyo sont vraiment bazo zoate en kolanda émission na biso na Congo France. Ouais, na pesi non balandi ya Congo France nous stumbote. Oeza deuxième émission na sala na yo na kata Congo France. Je suis heureux d'être là. Na pesi bango ba salutation ebele Bobby Ronaldinho azali donc Congo France toujours international. Ok, merci beaucoup Ronaldinho. On a la préfération na yambi na plateau na na lela roa okenda na biso na what is the to donc cela veut dire likolo na vocal no okenda na biso na zénith wana wana vraiment ba tous pepele ya mbetolo ba sepelara ba mama Emeline Zemba ba Apocalypse Bella na ba ya Willy Musheni pe ba sepelaka Balingo Tonino Fernando Balingo Vicky Kankonde Bolingo Lingwango Nanda kwa Nzambe Mifune kia belva mawa Bolingo ko tuti sanga mituna bambanda mumezo lave Bolingo ko tuti sanga mituna bakamuke Oyonde nanda kwa Nzambe ina munu sola mingi mbakoma nkotu na ngala bato evala mala nkoza lobaka ni nyango mwala mamango maboko polele donc c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup vous sentez vraiment plateau na ngandenge indi niveau yo Ronaldinho ngenda na biso na what is it allez-y comprendre félicitations Ronaldinho yo vraiment hein voix no yo ezarara siko Ronaldinho boni ba évolution ya ba évolution na yo pona yebi kozalaki na studio boni na studio donc des ans dans studio ils ont très bien bah oiseaux consommer déjà choix sur internet partout bah oiseaux bah qui déjà choix bah non Ronaldinho to qui choix to comprendre que ozaki na caché musu na kata victoire mais to ki chanson na wana choix o laxi biso talent caché na yo oyo ozalaki nango avant oya na kata victoire Eleison donc na minute o sikoyo ils ont bougé Mikili parce que Mikili tout est tombé Suisse, Allemagne, Hollande, Londres, Paris, place à Masolo, Belgique. Masolo donc ils ont tombé au Sarnaté parce que Masolo a formé. Il était comme 100% mode. Donc on a sali chanson on a ya bilamba nzembo oyo na yembi Janisi Tantsunga putuna ba saper tout ya Mikili. Ba Clam Franchi, ba Spadjari Tembo, ba Peter Kokopi. Donc batutu donc ba Nikens Bayaka ba fils Dungu ba venanga mifune ya Belva les grands kokobar ya Japon toujours donc pièce mpusu ya chache ya ngomoni siko batutu ba yema forme badaya banyaka bakenda ba Rafa Buncheki bakenda Papa Wemba Kei emene ya akenda so idéologie wana biso batu devant na bango ya omuntu otamolwa ba yumatse toujours déjà il était comment yo monde na awa donc tout temps on a licha noir yo monde noir mais Alexandre McQueen donc autant na Selemba aux hommes toujours que na soza comme donc masola forme to tikate batu tout batu la siko nzembo wana ya bilamba et pas y wapi to expliquer siko batu il était comment voici comment je me présente là donc batante en kalate baroyoka Jani Sita banga muchuri ntunga putu yanita Sita kala mingite quoi. Ok, merci beaucoup Ronaldinho. Ronaldinho, est-ce que vous vraiment aimé la bisopé nzembono aussi ça déjà na internet na biki ezana na bateau ba yoka rango déjà mais à travers Congo France le sous ba yoka ngo ça la paix bango vrai bien.
awa nazowa pona lingaka yo tala nazowa pona bolingo ya kabangu ngai na beleli sika oza oyokanga motema na ngai soki mbeli pota ya motema na yo yebe pa yo oza na koma na nga kolela patu kabangu kabangu apanzi motima ngai miangalia patu kabangu semawa soki ekwela yo nde okoyeba mokolo yango soki ekwela yo te okoyeba te lelo ekweli ngai epanzi motema soki balova yo nde okoyoka elenge ya love. Donc si balova yo nde oko elenga love, si balova yo te oyoka te lokola paduka bango lova na Hortense. Donc esala bango choix na choix, fais ton choix. Titre la chanson yangwana quoi. OK, merci beaucoup. Logo l'appelle la grosse moulée à voter naé l'autre est là. Allez-y comprendre. Merci beaucoup à Mouna artiste métier noir devant la caméra. Mouna artiste c'est pas comme président yaba caméraman. Na évité marambo soto rosuka nango wapi. Merci beaucoup Ronaldinho na évité osali nzembo oyo bimisi osali yango na ba effort personnel to ozui moi bato oyo ba mesana ko soutenir bino ba artiste oui. Donc biso ba David Mosso bazati. Ba David Mosso bazati et puis ba Diego Musique bazati. Voilà. Oh ba pauvre musique bazati. Donc comme je suis là, ngamoko naza producteur et album nangai. Mais fort personnel, au moment où vandi boye, tous pepele ambetolo a vandi na Londres a raisonné Ronaldinho. Na maman nangai Mili Nzemba, ba bon Ronaldinho, zo moi 500 balles wana moi 500 livres moko boye. Au foot ata ki singa mpemba. Ngana zo na bula ki singa mena ke foot en studio pour boulot et avancer disque et bima parce que je suis un artiste. Na mboka na biso on plaire et nous déplairons de jour au jour. On manque de producteurs, il n'y a pas de producteurs. Diego Musique. Il avait produit que Kofi Olomide. Et s'il en a un mais Kofi pas en bala. Papa chéri, mais bala, il y a le roi de la forêt. Parce que biso ba on a dit talent. Un journaliste doit produire un musicien. Mais il faut aller sur internet. OK, là. Les gens parlent d'un artiste qui est Bobby Ronaldinho, les descendants directs des Valamala causé. Mais, ils ont évolué comment? Maintenant, les gens vont voir. Parce que depuis, il y a Koufa. Les gens parlent, oh, on a sans album, on a sans album. Mais ma solo, tout va na bandango. Ma solo, tout va na bandango. Moi, j'ai fait des concerts en France, en Belgique, en Allemagne, à Londres, dans un grand bandoulé. Et Ménia, il était encore en vie. Bobby Ronaldinho chante King Kester et Ménia. Na Belgique, na Liège. Au long de Mikinakin, on a bêti bandoulé. Chez ba maître Touro tombé. Et puis na longwe qui na Angola. Na bêti na Nganda Monique. Na bêti na Songambeli. Donc Bobby Ronaldinho, exactement Victoria non. Bobby Ronaldinho. Vous comprenez? Donc ça veut dire que j'ai fait des efforts déjà sans album. Mais Batouba Zeli trop. Mais Ronaldinho, match d'entraînement depuis au Bandango. Tilelo. Bas à la calme. À Luta, continue baroyoka toujours match d'entraînement et puis avec des chansons anthologiques. Les albums parce qu'il y a des albums qui sortent aujourd'hui, ça sort et quelques jours banze bon qui ont sauté. Mais n'a pas ça des chansons et désir. Des chansons et Fimiko parce que dans notre pays on a vu plein de leaders banana bango. Mais dis-moi qui a chanté son fils ou bien sa fille comme à Fimiko, la chanson est Tikala. Moi, nous allons parler comme à Fimiko. Moi, nous allons à Fimiko. Donc, ça veut dire que Emenea, il avait fait des chansons anthologiques. Parce que l'idéologie, on a une descendance. Donc, tu vas tenter match d'entraînement. Merci beaucoup. Félicitations encore Ronaldinho Nazo Bundara pour la carrière naie, pour la Moussala naie, tel niveau vraiment artiste Nabino Zawana vraiment il faut que bengaye ko soutenir moralement, physiquement, Azawana vraiment azo bosser kaka moi la mobile ye moko vraiment linga pela naie moko sa mombona na baye toupe bana besoin ya ko soutenir Ronaldinho Azawana mais Ronaldinho Westoni kaka Westoni qui n'a raté Ronaldinho.
Elamboyo, kitendi totika te. Elamboyo, molato totika te. Eza maloba wei, donc totika ngote. Il était comment? Voici comment je me présente là. Jimmy Weston, Alexandre McQueen, comme des garçons. On a vu Robenda Weston. On est à building. Building, hein? On est à building dans l'étage. Nous sommes dans l'étage. Et puis, Migolo, moi, comme donner la réseau de métro. So, tu as moi demi fois d'amé. So, tu as moi demi fois d'amé. Donc, ça veut dire, je formé, il y a un beaucoup à Ronaldinho. Parce que nous, on ne met pas n'importe quoi. Oui, la maman, elle est bimiga na quoi, moi, la tsangote. So, tu as womu. Oui, mais n'a pas de womu. Donc, on a dit, c'est vos seigneurs kosalo bakiki tendi totikate. Papa wemba yende ko bakise lamba isi finzoto endima. Emene ya lobaka mvoatuka kisiko kasikala tekinika. Jani sitao panga muchuri. Jani sitao banga muchuri. Donc nzembo ya bilamba. Oh, bah, japonais tout ya Kini, ya Poto, ya Allemagne, ya Londres, ba bengaka déjà pour pouvoir kota na nzembo wana. Mokolo ya liboso tokutana kina Jani sita na katsa Switzerland o. Mais impressionnant kinga mpo alataki kitoko. Donc makambo ya bilamba. Au monde ba donner coup de sifflet ti lelo ebetaka. C'est des chansons anthologiques. Ya ka te kana bolingo bébé na ngai masenga simanga boina boité et lamba parce que ba japonais qui doda na ba musique ndengo na Kini bazolata. Le père ebeta forme pas pas griffe bazosala pe ba sapato. Donc ça veut dire que on voit tout ka kisiko kasikala itegenika. Donc ba master na ba Mike Demo ba lycée mukenge di LM ba otika forme te. Donc avec ba vile pamba ni forme ba otika tena ba Mbro State parce que mamwa bilamba quand on parle d'un artiste tout ça la mingi tina mambo formé sauter na mambo musique moi ke mingi balata n'importe quoi donc tout ça la mingi te batu ba yoka nanu match na base la match d'entraînement ba yoka 100% mode banga muchuri Jani Sita. Ouais. Okay. Merci beaucoup à Ronaldinho, artiste Nabiso. Vraiment, tout ça, on a carapon à soutenir toujours parce que tout soutenir artiste au bazo sala musala na bango malamu tout ça on a toujours pour na soutenir plutôt bango ba et tout vraiment lokola ba ya Willy Mouché Nico Damboko ba Apocalypse Bela ba Jean-Marc Kabunda 520 giga ba David Olito leki nabino mwana nabino ndeko nabino yeyo Ronaldinho azawana pona ko soutenir rien kaka pona musala na ye et kendeli boso. Merci beaucoup Ronaldinho na éviter ceux qui ont appelé na ba programme ni oyo zanango pour te look un peu to citer to clair na biso na émission. Non pour le moment programme ezarara nazo silisa 100% mode ndimo Jani Sita so na sisi chanson wana nazo kende Angola naza na concert na Lukapa na Kafunfu et puis na Lubangu. Donc Roi Bilamba, Weston Chimfundu, avec Boss Mouté Bachilamouina, Boss Avantérier, Ser Nangai Karobabia, donc Papi Messi, donc tout Angola, c'est la Ronaldinho. Parce que on a Komara, c'est Ronaldinho avec l'incarnation des Kings. Les gens ils attendent pas Ronaldinho, mais c'est pas Monasco Emenea. Donc parce que je suis l'incarnation des Kings, Kester Emenea. Moi je suis Ronaldinho. Mais c'est lui qui a vu le père, a vu le fils. Maintenant, aujourd'hui, le père n'est pas là, le fils est là. Donc, avec le Saint-Esprit, tout défendre l'idéologie. Donc, programme Ezara Guerre. D'ici fin du mois d'août, on a au Angola. Après, Angola, on retourne en Gâton, on a Kini, on a 6 chansons, il y a 100% mode de Jani Sita. On a qu'est-ce que Afrique décide. On a Jean-René Golo, Jean-René Golo, parce que Jean-René Golo, on a une chanson, on a salé pour Jean-René Golo. Et c'est un fond comme un peu Afrique décide, on a un commandant Doudou, on a un bango, tout causé, tout bandeni, tout le gâteau vidé, c'est quoi match d'entraînement. C'est la moins belle. Mais il n'y a pas de producteur, c'est des galères, studio séance. Mon toyer qui peut aller me foutre moi là, moi transino na studio ibiga mamunenge le kaka. Donc c'est pas facile avec aide à batouana ba master na ba Mike Demo venanga tous pepele mbeto na Milinzemba. Donc Jani Sita tsunga mputu ya Nita Sita do batouana tukubosa na bango tena ba ser na ngalimba yabo. Donc bachara maboko ma mwegende liboso aluta kontunua Victoria et Certa. Ok, merci beaucoup à Luta Kontunua, Victoria et Certa. Allez-y comprendre.
Papa Gara, Atikela Ronaldinho, Babilo Ronaye, allez-y comprendre. Merci beaucoup Ronaldinho. Un peu ça numéro. Comme nous sommes vraiment cochetés pour te clore na émission na biso, so recopier sa numéro de téléphone na yo et puis mot de la fin pour te clore na biso na émission. Non, ngai vraiment mot de la fin Zara ba tutu ba benga ngai pour na ba encouragement na pesi bon ba merci. Parce que encouragement à moi vrai hein. Tu peux ça phone te pour ba benga biso ba tinda biso bala. Mais un moment encouragement le rôle a pas tout ka bango abenga inga na Qatar abenga inga pour na encourager nga donc ça l'a bien et puis la grâce kaba tout suit là abenga ngai pour na ko pesa toujours ba courage ba bazo benga partout et ça l'a bien ba appel wana ils ont fortifié biso to bunda pour to kende liboso. Donc programme ezara bato ba tenter match d'entraînement d'ici les manango bato ba bimisa na bango ba yemba na bango to mo vidéo ko yemba les gens vont comprendre que te ba yembi na bango to ba zangi sike lo moko parce que lo ko ngeza nini eza formé donc oko beta no masola mbetu ya chambre ya tout mais masolo siko il était comment je me présente là parce que moi j'ai chanté avec Papa Wemba, j'ai chanté avec Modorocha Franco Fer, avec Emeni et Eva Lama la cause. Donc mon tawbe de masolo forme le roi ngazati. Ce qui ngate mon tawbe de masolo oyo. Dani Koule mena mona resouté. Donc Dani Koule mutunanga amona na parce que surtout ba descendre ba vie wana. Donc numéro de téléphone, to pesa rap pour na ba encouragement. Bato balinga Bobby Ronaldinho le king is back. O balinga kota na nzema mama forme po yango ni mtebi masikoyo ba sape o balinga o ba blata kana poto poto ebiga modo cha fango fere tebiga mifuneki ya belva tebiga Tonino Fernando ba viki kankonde e bongo siko bino fo bo benga poto kota bino bato ba allemand ba zalbe ta forme ba vina nga ba Willy Lumina frappe encore donc ça veut dire Clément Mubenga et poto kota bango numéro ya téléphone ezaka plus 243 81 097 95 94 81 097 95 94. On a associé Clément Mubenga imbala moko Bobby Ronaldinho. Allez-y comprendre Clément Mubenga et cela veut dire que soro bengi e kaka. Allez-y comprendre la terme na bango direct go rezoyer moro boro luka boro beta masolo et ça là vraiment très bien. Ronaldinho ngana ko kita na ngaso na clone na des annoncés na émission na ngana ko kita. Na ko tikelo micro na nga ya Congo France ko tikala rara oyembela biso nzembo ya hommage ya King Kester Emene o Papa Wemba atikela rabiso le loto yo kara non so yembelanga moi ndambo wano yembelanga voilà moi dimi wananga moni chanson wana ngale ngoyemba ngote pesa chanson moko très choquant moni fait beaucoup la yemba petit na ya kufela ba petit belé hein mayemba bangote mais tant yemba ke meni ya chanson wana alobi pas setikala na kati ya libota bo pesa nga temps mais on lui a donné le temps mais il est pas qui donc ils sont vraiment triste moro makasi ce que on a montré tu n'as pas ça dimi c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Pumba, grosse moulina message au bengo taille commercial Bazuapi. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gato ko zero na Kenya. Merci beaucoup aussi à Apocalypse Bela to ko zero toujours na Kenya. Merci beaucoup aussi à Yawili Moucheni Balobi code mondial. Les boss ponctuels toujours na kata bakina. Merci beaucoup à David Olito balobi moto moko bien moto solo. Merci beaucoup à maman Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo 13e apporte na lembili kelemba na rolia. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia babi nzamba ba mama watis deto umela yango nazobenga bango tout ba musomba ba l'échec batamulongwa sima yango zo compliqué bino po bopusa. Merci beaucoup quand des grosses mulala lo brasiti solol on te solol mais si tu solol pas on te solol pas. Merci beaucoup encore à mon boss monsieur Josué Didi Pumba. Merci encore à Mouna artiste et métinois devant la caméra. Merci beaucoup aussi à président Adams Lozolo mwana tukabatu yanzambe à tous les journalistes et merci beaucoup Mouna artiste président ya ba caméraman grosse mulipe na confirmé au président ya ba caméraman tout ya internet ça langage que moi. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà j'ai dit merci au revoir et bye bye mais artiste Ronaldinho la grosse moulou anatike lui au micro na ya Congo France. OK na biso na what is the to donc what is the to na biso cela veut dire moi voilà au dikando les thriller moni emene à sala banzembo ebele medikando les thriller donc ça veut dire faut no dikando après dikando hommage ka dimi quoi j'ai
Ok, merci beaucoup. Natikelo micro la bimi dans la plateau. Merci, au revoir, bye bye. Kobota to kobota pasito bisengo mbabolengo na bomengo balemba bisengo ngahevala na mawa mbapangi mboye bakao kobota to kobota pasito bisengo mabilongo na bomengo balemba bisengo ngahevala na mawa mbapangi boye bakao Dikando mwana kini mosika kuna yozali ngayawa nazali seko banza yo mabanzo manganya so hepai na yo papa mpongina zuate nasala ndanga nini potokutana nazua hata falanga wapidi kando nakomise kotuna baninga papa zoto ekotinkeleo mpe sakalo sako na baeba salisa yo lingomba ya bafarisa kolanda mbakana kayo mao mokolo he mele ya nkufaki kutuba ntuna kinga he longoli ya mpili basengi bolimbisio chikicha cha cha unatoke Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai Copons.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com